Toye lisusu na pokwa lelo, toye na lisolo mususu na pokwa ya lelo. Ba papa, ba parents tango tozoloba ke toyeba kosola na bana na biso eza important. Moboti soko ozosola na mwana na yo eza eloko moko eza capital. Parce que bana bazokola. Bana biso bazokola, ya basi bazokola, ya mibali bazokola. Soko yebi ke papa ozana makambo ya kosala yebisaka bana na yo. Tala na libota moko papa akei mwasi o papa lingaki kolinga, mwana ake kolinga mwasi o papa azalaki na posa ke alingaye. Papa oyo azalaki na mwana moko wa mwasi, mwana wana wa mwasi, mwana mwasi oyo ba parents na ye bakufa. Lokwa ba parents ne bakufa, mwana ngo azalaki na ye kolala na église, mutu ya kosunga ye azate. Abandaki kaka kokende classe, kobunda kaka boya zo kende classe. Professeur moko ake asepeli na mwana wana parce comportement ya mwana wana ezala ko sepelisa professeur wana. Azu mwana wana lobi na ye banda lelo nga nazu charge na yo oza lisusu okubanda kovanda su na église te place ozovanda. Azweli mwana wana ndako. Azweli ndako asombele mwa biloko apesi alobi obanda ovanda awa soki ozokende classe oke classe ozongi oyo ekomi ndako na yo. Apeseli mwana wana garantie ya ndako. Mais atikali koyebisa mwana te ke ndenge na osala oboye eza parce que naza na besoin lobi yo okoma mwasi nanga. Ayebisi mwana wana te. Azaka kosokipe na mwana mwasi vraiment soki akendaki école tanga kozonga avant zonga ndako na fois leka wana ye atali soki mwa provision salelaki ezali azoleka ndenge wana. Ye papa wana azala mwana mobali. Na yebite mama ya mwana wana kufaki ou bien ndenge nini papa atikalaki na mwana mobali. Mwana wana azokende classe, papa patangisaka aza professeur bazokende na ye ake école azongi mwana ke. Mwana lokola kolaki akomi mwa jeune garçon, akomi na âge ya kokoma pe na chéri na ye. Mwana alingaka te mwana alingi. Mwana mobali alingi eza mwana mwasi oyo azweli ndako, mwana mwasi oyo azobatela jalousement, alingi komona mwana mobali mususu pembeni na ye te, alingi komona ba camarade ya classe pembeni na ye te parce que ye aza na intérêt, aza na intention ya kolinga mwana wana lobi akoma mwasi na ye ya ndako. Mwana mobali pe ake kotombe amoureux ya mwana mwasi wana. Akendaka eye kosalama ke mwana mwasi akomi na zemi. Mwana mwasi akomi na zemi, tiko mwana mwasi akomobanga papa oyo azonga vraiment lokola papa nanga, papa vraiment akosilika makasi, papa boyo azalaki kozela ke ngai napesa ye sango ya malamu ke papa nazwi mobali azoya kobala nga nakomi na zemi. En tout cas mwana mwasi akomaki penza komitungisa makasi. Akomobanga nakosala ndenge nini? Nasala ndenge nini? Ye mwana mobali kuna bionga naza kaka fils nika papa, naza na leki te lokolo komi na zemi eko déranger te nga nazokende koyebisa papa d'ailleurs kutu tango na kopesa papa information ke na komi na mwasa komi na zemi ekozala sango malamu mpona papa parce que ngai naza kaka nga moko papa koboya na ete. Ye mwana mwasi azoba yo zoloba bongo papa na ngai akosepela te, papa akomona mabe ndenge na komi na zemi, papa azelaki ndenge na memela ye diplôme na 6 classe na memela ye diplôme munene ekomi makambo aze. Mwana mobali akei azongi ndako akebetela papa ne lisolo. Papa olobaka nanga pe mbalebele ere ekoki na luka mwasi ngai nazwi mwasi. Nazwi mwasi mo kitoko, caractère malamu, aza vraiment poli, mwasi malamu penza. Papa banga abi yo zwi mwasi abi aza mwasi malamu aza vraiment mwasi moko aza na botosi mingi, aza ya kokitisa mapenza mwana mwasi. OK.
sala makasi oyelanga mwana mwasi yango na mona ye. Papa ayebisi mwana ye na mwasi na ndako. Papa ye mwana jeune garçon amemi copine na ye na ndako epai ya papa mona ye. Papa asiliki abengani bango. O nde mwasi yo memeli nga ye. Mwasi yo memeli nga ke olingi ye. Ozo ndimba pe kolobi ke mwasi ondi o nde mwasi bolongo ana bengani bango. Ok. Siko pona mwana mwasi ayebi kaka ke papa na ye alingi te ke azwa fiancé alingi atala afocus na makambo ya classe. Mwana mobala o comprendre papa nalakisi yo mwasi nde nini papa na nalakisi ye mwasi papa asiliki makasi we papa abengani biso ndenge nini. Aye koyebisa mwana ngo ya mwasi alobi kaka ndenge bozo bima boy zwa bilamba na yo zonga na église place za kovanda oko makambo wavanda lisusu awa ezate. Papa mwana bazoluka ndenga kobondela papa en tout cas papa mataki penza papa asilika ki makasi. Papa abi zwa bilamba na yo kende mwana ngo esali epasi akoti na ndako abimisi saki na bilamba azongi lisusu na église place ya bandaki kolala. Ye mtazaki ne kolala na église azaki ye moko siko ekomi ke akomi na zemi. Mwana mobali pa akomi siko na susi. Mwasi oyo papa alobaki na siko na lakisi papa mwasi papa benganinga mwana pe ata ide te ke papa azobenga na ye parce que yazaki na besoin ya mwasi wana. Mwana oya mwasi tango ake kuna zongi na église ya mobali pa landie kuna akomi ko bakomo va na église bango mibale. Ti mwana mwasi ayeko batifona kene na kesenga papa na bolimbisi po andima ko limbisanga po soki papa limbisinga te nazo mwana neti naza penda na kilo moko na mutema na foka papa limbisanga. Ayeko zonga ke abi papa naza na posa to solola. Abandi koyebisa ye wana papa limbisanga vraiment na yokisi osoni papa na sali yo mabe osatandaki neloko te obanda kozela ke na memelo diplôme munene talanga na yokisi osoni na zuize papa limbisanga talozwa charge nanga ondimi kozwanga lokola mwana na yo vraiment propre mais papa limbisanga vraiment na likambo o na saleli yo limbisanga. Papa ngo atali kaka mwana mwasi ya mwana mwasi baluki akena ye. Nda ya koyebisa abi kende koyebisa ayebisi azonga. Akei ayekozonga sumu konsumo ayebisi avanda. Abi limbisanga papa azosenga mwana mwasi limbisanga na makambo nyonso o esalami faute eza ya ngai. Esengelaki na yebisa mwana ngai vérité ke naza na mwana mwasi na présenter yo ayeba yo. Ngai ndenge nazwaki yo charge nazwaki charge na yo ndenge nazalaki kosunga yo po nazalaki kokanisa ke lobi nanga yo nde mutu kozala mwasi nanga vraiment nazalaki ko proposer ke otanga ba classe aussi ça soko silisi nga nazwa yo okoma mwasi nanga. Vraiment na yebisaki yo te eza faute nanga po soki na yebisaki yo mba muselinga koleka na boye te. Na limbisi yo kende koyebisa mobali na yo aya bozonga na ndako oyo boya kovanda bozasu na église te. Nde papa wana ayebisi mwana mwasi bongo mwana mwasi asepeli mwana mwasi asepela ayebisi makambo na ayebisi koyebisa mwana nga mobali te garde yango kaka nabandaka komona yo kaka ke nabanda komona yo ata na mwana nanga ke na sala eloko mosusu na eloko mosusu osala te zwa kaka boya kovanda. Bayaya lisolo eza mulayi donc tokokontinue yango lisusu lobi. Nasengi kaka ke bosabone na Chantal ya Nzambe TV, bosabone, bokommente, bolike, bopartage. Omoni kosola na bana eza vraiment important. Lisolo tokokontinue yango lobi toyeba suite nango. Bye bye.